Hmm. Karine Mokonzi la baronne. Poto elengi. Poto gu. Ah, Karine Mokonzi la baronne. Yoka elengi ya poto. Mwana mwasi banda kita na poto. Ayokaka kaka gu ya poto. Ayokaka kaka elengi ya poto. Bongo yo okosa na liboma 2 fois États-Unis. Ya nini wana? Bongo yo okosa na liboma ovandi na Cape Town kaka mindele ba voisin na yo. Wana langage nini wana? Yoka elengi ya mokili. Yoka elengi ya poto. Karine Mokonzi gu ya poto atambola koleka mutaleki avanda 10 ans na poto. Ayebi bisika koleka mutu avandi 20 ans na poto. O Karine Mokonzi poto elengi. Poto gu. Yoka mwana mwasi ndenge aza koyoka gu ya poto. Yoka mwana mwasi poto ndenge eza kotosa ye koleka bango moko bamikolo poto. O poto. Poto elengi. Mikili gu. O poto. O mikili oyo nzambe nanga. Demi-finale ya paradis to ndenge nini eloba bato mosusu. Ou bien poto eza parti ndambu, parti ndambu, parti ndambu. Yeah. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tomona bandeko mosusu ya basi abeti 2 fois États-Unis lokola grâce temo. Mais soki bokalikilango ezali 2 fois États-Unis avion ndaku. Soki bomoni libanda ezakaka pona kokanga photo. Donc elakisi libanda ndaku kutu te me chambre pambate a servir a futa nyongo ya billet. Azongi mboka asali 2 mois. Aye lisusu abeti 1 mois ndenge moko photo avion ndaku. Azongi lisusu mboka akomi mbala moko 2 fois États-Unis. Eske poto soko ye yango pona koyeba poto. Me Karine Mokonzi soko tunie oyebi garde midi akoyebi so mbala moko garde midi ezalaka wapi soko tunie oyebi Rue Anderlecht akoloba no alors na ebiango tokende kuna kusomba bapanzi tokoti wana Rue Anderlecht ezande balabala wana ezana batouar bisika beau-frère ya Camerounais oyo ya papa Robo azalaka bon ya makangwa papa Robo yango Karine ayebi bisika ebele otunie oyebi matonge na poto mena yebi yango tokende na ba Michel Omba babengaka yango matonge me ezali galerie d'Ixelles. Donc soko tunie Verviers wana kutu koloba te akoyebisa yo ndako famille eza kuna akoyebisa yo ba mutualité nyonso eza kuna akoyebisa yo gare ya Verviers ndenge baza kobongisa yango mikolo oyo akoyebisa yo banzela nyonso ya autoroute ya Belgique ndenge eza na minda na bakote bazosala misala olingo tuna ye biloko eza na Paris akoyebisa yo Arc de Triomphe akoloba no ndeko ngai Karine Mokonzi na France nakendeke na Champs-Élysées kaka te ndenge bozoloba Champs-Élysées elakisi bilanga Élysée elakisi balabala oyo me ebende bozomona ndako ya monene monima oyo babenga yango Arc de Triomphe ozomona Karine Mokonzi ndenge akoexplike teke navandaka na poto 2 fois États-Unis wana mwana poto ya poto ya solo soko tuni Karine Mokonzi ozalaki na monaki yo kote ya rive gauche ndenge yemba le grand mopao rive droite kote quartier latin ya koyebiso te parce que tozako kende na Notre Dame église wana monaka oya historique
patrimoine ya humanité yo ka mwana poto ndenge explikaka azosolola na yo azoyebisa yo esika kei na kote azali ayebisi oke oyo eza quartier latin oyo eza 6e arrondissement mai wana oyo mona kati babenga yango Seine kote oyo eza rive gauche kote oyo rive droite ka pembeni wana toza na mairie de Paris azodetaye yo Châtelet azodetaye yo ba musée de Louvre donc mwana ya poto ye wana Karine Mokonzi ayebi poto na likolo ayebi poto na samabele elingi koloba na ba metro ba RR ndenge tambulaka o mwana poto sikoyo deux fois États-Unis yo oyebi nini eloko oyebi grâce temo to yebi okoloba na yebi maki soki nini yango wana no maki nini eza maison mais Karine Mokonzi ayebi hamburger cheeseburger bakombo ya biloko baliaka na ndako wana oyo lobaka olie gâteau wana olie musuni wana yozoloba olie ndako wana na lie maki nini no maki nini baliaka te bato balobaka bongo eza kaka bato ya deux fois États-Unis to mutu moko avandaka na Cape Town aza na bavoisin mindele abotaka kaka pembeni ya ndako na bango akendeke kilo pene ya ndako na bango pamba te soki alobi atambula meme na voiture na nzela akokutana na bato moko bazopalola lichette na prince na kanisa wana tokomona bango na Facebook pe tokolela yango bisika za fwa bota kaka pembe na ndako asala makambo tu pembe na ndako eza logique mais kobetela yango tolo te deux fois États-Unis pe kobetela yango tolo te mais oyo Karine Mokonzi aza kosala aza kobetela tolo te mais aza kolakisa bino aza kotangisa aza kolakisa ke wi aza mwana poto ayebi eloko na miso pe na kombo nango na histoire nango bomoni mwana poto ya solo ndenge azalaka bokipe teke Karine Mokonzi akoma kala mingi te no problème eza bongo te Karine Mokonzi akomi kala mingi te mais Karine Mokonzi tambolaka koleka mutu asali 10 ans na poto elingi koloba mutu mususu asala 10 ans na poto lundi ti vendredi aza kaka na musala soki paza femme au foyer kaka kolamba bana na classe azongi dimanche église donc akokosala 5 ans akendeke kaka meme nzela moko mais Karine Mokonzi tant oyo asali moke atambola ebele neti kaka papa robo ndenge bomonaka papa robo ayebi Europe nyonso mais Karine Mokonzi yepe akoyeba Europe nyonso ndenge nga na yebi na bakombo nango na bisika nango akokola pe nzela moko na ba prince na ba roi ti bakokoma koko ndenge ngai na master nanga Philippe oyo azali lelo roi Espagne ayebi ndenge tokola ndenge tozala tango azalaki na 17 ans alors sikoyo pe tozokola ne ndenge moko bien sûr na leke na inane mais tozala ba génération moko toleka pe ba côté moko ba millier moko pe tomela ba vers moko alors sikoyo bino ba oyo bolingo comparer na Karine Mokonzi oyo oza komona lelo oyo oza kosaka na ye olingi koloba yo poto ezeloko pamba yo beta deux fois États-Unis en tout cas vanda moke omikanisa deux fois États-Unis wana opangisaka nde bato baza na Congo mais bato baza na poto basekaka yo alors sikoyo soko se comparaka na Karine Mokonzi tolia bien ko se compare te pamba te ye atambolaka penza na poto ye aliaka penza biloko ya poto ye amelaka baji nyonso ya poto ye asololaka na barasi nyonso ezalaka na poto alors bino sikoyo botala na 3 mois wana osolola na combien de personnes na 2 fois États-Unis yo sikoyo vandaka na quartier ba mindele kuna mindele na mindele obotaka pembeni osalaka kilo pembeni eske yo so gogola mundele Karine Mokonzi akogogola mundele akokotinda mundele lipa mundele abengaki madame
bino po babengo madame fo ezala neti oyo aza na Cape Town abengi oyo ya 3 fois États-Unis soki 2 fois États-Unis 3 fois madame. Mais Karine Mokonzi ya bengaka bato na ye madame, mais ye babengake madame na mindele. Akita na escalier madame, amata madame, azonga bwe madame, akende na boulanger madame, akende na marchand de journaux madame, akende na marchand de l'équipe madame. Bongo tanga kokende na papa oyo alela kotumba ke pape bongo akobenge susine madame 77 fois madame. Yango wana en tout cas Karine Mokonzi continuer kosaka na poto koleka ba tourisme koleka ba touriste koleka même ba oyo ba gouvernement ka poto yango po bango pe batambolaka neti Karine Mokonzi te na ba propre mboka na bango moko. Karine Mokonzi sakana nango yo kelengi ya poto tango nga papa robona lobaka poto mokili oyo nyonso ezelengi tango ozotambulango ozolia biloko nyonso pe ozoka gunango en tout cas oyeba mokili oyo ezali penza elengi. Alors 3 fois 2 fois États-Unis wana ezali mangungu pona kobangisa Ken Piana pe une semaine ya poto gloire à Dieu ye atambolaki koleka yo mutu ya 2 fois États-Unis chambre avion obimi libanda pembeni kaka hotel wana soki ya ndako soki ya nini mbala moko bakangi yo ba photo ozongi bamemi yo na terrain bakoti yo na jeep opusi 100 mètres ozongi esili. Yango wana mangungu wana continue kobangisa Maliki ya mania kuna pe na kati ya Cape Town continue kobangisa Fivette Mayemba menandimite Fivette Mayemba akobanga po yepe aitambola mwa ba voyage ya mike ezala soki wapi mais atambola en plus azana kobanga pete po yepe abalaki mobali ya poto tango mosusu pe kalate azoya pe poto eza penza poto elengi na gu na sukali soki na tembe tuna oyo kotuna ataba Angelo na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.